Regardez FT les ça. C'est un peu de marché, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que Merlin donc on va essayer un peu de marcher pour la Canada bonjour. Oui, vous se présentez par l'équipe de chaque jour auparavant, c'est ce que nous par rapport à commerçant, tu comprends que de là, ils ont mataté, mais de l'eau, ils ont matamacas. Mais de là, qu'est-ce que c'est au matin? Oui, ils ont matin. Transport, ils ont moment. Pendant que bon, et quand on a des souffrir dans la marchandise, ils ont une passe. Ah, tu as la commune. Tu as la commune en Ngaba. Précisément dans le il y a Ngaba. Banda qui nous tape news, bozo kanenge fa na biso no salobi. Biloko na commune en Ngaba bezo mata vraiment makasi la transport bezo boma. Dola bezo mata pour na bango bezo pesa bango mo difficulté makasi on va présenter droit ko mata biloko. Inosi bisiko yo tambo matisi biloko bo. Wote ko population ko la zone. Message nous casse pour lancer et puis bako ba olando partout dans le monde gouvernement na biso message pour lancer pour na commerce sur les autres pour la pour même mati biloko mais vente ezaka raté bakoso koka moyen kosomba biloko te na pont ekati biso vente eutaka mingi na lemba bato bazokota ngaba bazosomba mais vente ezalaka susu te do bakontina biso bayeba kobongisa makambo na bango po tozala bien. Ok, merci pour l'équipe de votre musique qui nous message qui sont confiance nous ça cette fois-ci on va dire là difficulté ça makasi ba blog ils ont mata point exacté banzeza on va essayer un peu à marcher à profiter à ba ndeli bazali ba mega pe professeur ba point de vue na bango concernant vente pourquoi ils ont mata pourquoi population congolaise zo la couleur ou les quoi biso ça na biso za vraiment ndenge sengeli te. Dans la shop pour remonter un peu pour développer le sous papa Nabiso. Papa Nabiso, bonjour. Bonjour papa journaliste. D'abord, vous se présentez la lecture de nous sur le parti alimentaire Congo Langa, ça papa Lolo du sous qui est papa Lolo du sous qui est précisément dans Ngaba Wenze ya Kianza, c'est ça non? Tu es connu par vie sociale congolaise, population congolaise, bazo de la jeune maman, voilà ma vie c'est habiletés donc ils ont mata, boté kate, piaka le banni aux ans pour par rapport à l'eau des mata. Merci papa journaliste. Toza baimboka na congolais oyo tofaka na kati ya Kinshasa, mboka na biso. Donc vie sociale de la population awa Kini est un peu difficile parce que tout le monde qui change qui régime donc on a besoin qui autre bengi
papa Félix Lombo Tobenga na Kinshasa Fati. Donc depuis que compte na ye en tout cas ce bana kini to se pela ki mingi na roya na ye comme président de la République to pesa ki bien chance belé puis toujours compter sérieux mais puis toujours mener na ngo lelo na kati ya Kinshasa lelo les amours passe parce que même sur bateau tout na kati ya domaine ou ya commerce en tout cas population m'a appelé donc vente des athées opération même biso tout ça basé mingi na vente ya que ba crédit ba ni mais tellement population mbongo ezo tourner te mbongo na maboko ba bato te eza vraiment paralysé na mbongo na to mona ba crédit pe mati bozo te kala par rapport à fonctionnement et dollar les hommes mato bien non to monta to ya crédit to ya dollar par rapport à nenga la mbeli ya tina bina donc nyos dans mboka na biso tout est compté na dollar donc les tozo mona dollar les hommes mata donc nyos tout est mata donc crédit est comme mata en fonction de la dollar donc si dollar est pour mata oui même biso au niveau de la chambre donc ils appellent à mata et au monde biso tout pour mata message le pour la CFA et à qui vote pour nous sur la mot partout dans le monde même dans le gouvernement biso message nous qui pour la CFA par rapport à tous les autres contrats pour mata biso social difficulté ma casse pour les bien qui m'a tout vendre des athées message nous qui pour la CFA dans qui vote pour nous sur la donc na balandi nyos ya top news to sengi kaka to bondela par exemple parce que nyos zo salama na kolokanda me zo senga nzambe ye moko biso to sambela o nzambe ye moko alobaki ete apesi biso kongo comme biso tozo kontela ipanga nzambe surtout ki apesa pe bakondi na biso bazala na motema mawa parce que bayanga wana mpona koseservi bango na bafamille me bayanga mpona koservi biso pepe baza mpona misala ya biso population donc tozolela tozosenga vraiment na papa mokonzi wa ekolo na motema oyo biso tomoni l'initiative na ye déjà ya kotalisa biso ya débit elakisi ke aza na posa ya population na ye elongwa na misère donc peuple congolais tozo compter sur chef de l'état atala biso population parce que biso nde peuple oyo tozalaka toujours nsima na bango bakonzi en tout cas vraiment bana Congo bana Kinshasa tozala toujours bomoko totelema tozala toujours nsima mokonzi ya mboka na biso tozala na bokabwalité nyonso tozomona lelo vie sociale eza kaka volonté ya ye mo mokonzi donc bato baza pembeni na mokonzi ya mboka boyokanga donc oza wana na mokonzi te mpona koservir bino kopesa baconseil ya concernant kaka bafamille na bino mais kopesa mpe makanisi yake peuple congolais mpe aza na motu mosusu aza na mboka mosusu te apart congo oyo tokokimela lisusu wapi tokendaka ngola babomaka toke braza bazobengana tokokimela wapi mboka na biso ezaka congo tuka pasi oyo peuple congolais azomona lelo chef de l'état papa Fati tozokonte sur yo tala pasi ya bana congo ona koya koloba. Ok, merci beaucoup papa Nabiso, papa Lolo. Tosepe makasi dédicace. Tosepe makasi na parfum no lobby. Ça biso bien makasi na micro na biso ekingi top news. Tozo connaître le problème le côté marché kaka. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci Dino. Voilà. J'espère que tu as su maman la biso biso ya malé ba to me taper maman ame ke pe ko bete la biso concernant ka bikambango ya vie sociale to eso matable te kamale azaro ça maman la biso bonjour tout le monde dans l'établissement na se présenter d'abord bala bien qui peut top plus bala ba ba kombo nani kombo na mama Gari Mogari mama Gari Mogari tout le monde na maison na mena kamale wanga ya wana teka pe biloka bilokos me biloko so tambola te mbongo ezati biloko ezotambola te mbongo eza te biloko teka bien mosokele biloko emati mpe kuna dollar emati bazobeta torsion na to ya 18 bénéfice eya te bato mbongo na maboko eza te bongo dollar ekokita te mpo tozala bien po dollar le ezomata biso moye tovivre bien eza te moye toteka malamu eza te na place wana bokokitisa dollar eza neti bapays mosusu na Brazzaville mbongo ezalaka na prix wana kaka banda to banda ti lelo me mpo na biso kaka dollar ezoboma biso tozokoka te tozokokokola bana te classe opesi bana ete kolia ya bana ya na pasi mpona nini okozala banda te moti kokolete mpona nini moyosomba eloko ya te kola fufu 1500 ekola masango 1500 tozomona tozokende wapi boyokela biso mawa te biso mpe toza baveve yango wana yosenga kino mtata biloko na prix na ye moto na moto azolinga teka na prix okende kuna mosu atie 3000 okende kuna mosu 2000 okende kuna mosu 1500 moto na moto oteka na prix mpo nasomba eloko na ndenge na ye okende poso ya mayebo koma 3000 mbika
3000 biloko ya mboka na biso sikoyo botala tozokende wapi moto na moto azoteka na ndenge na ye bongo bakonzi ya mboka boza wapi oyokela biso mawa te tozosofrir. Bon message soki kazoki kolanse mpona par rapport à to na biso ya dola nde ezomata kaka biso osala eza bien to baoteka bien te message no kolanse mpe balandaki mpe top biso bazolanda partout dans le monde ele bazoyoka message oyo ekota mwana motema mpe basala mwa quelque chose. Dollar ekita ndenge eyalaki dollar ezonga na to nango ndenge eyalaki atake omate kokoma na 18 te soki ezomata na 18 moye eza te bato bafutela ndako bazoteka te akosala 3 mois 4 mois yafuta ndako batela te kobonga bafuta saki okokitisa dollar te eloko ozonga biso na nkoko eza te ozongisa dollar na 190 te ata bozongisi ndenge eyalaki na 150 osakara ozongisa te ekoki kozonga mpo eza mbongo na biso ya mboka toliaka nango bandakala okozongisa yango te kaka emataka bongo bakonzi yango tozokote mpo kotia bino mosala na bino po tosouffrir. Merci beaucoup madame Kilifeta plus toyoki mama na biso mogar lopemema alobi population congolaise olela kaka bazokontinue kolela concernant to ya dollar ezomata vente eza te banda batie biloko bozomona ezotekama te baclient baza te bazolela lokolo na cameraman na biso Merlin Ndombe tomeka mpe komata ntina wenze ya kianza toyoka mama ndenge bazolela kaka systeme ya lokolo boyo ezalaka na biso elongo parce que J'étais perdu, tu m'as sauvé, j'étais maudit, tu m'as béni, et quand j'étais mort, tu es le bel yanga bato marché tobanda banzela toye prince tomeki mpe kosolola na mais ezalaki aux environs ya prince ya makadam précisément soki tokomi na kati ya wenze ya ngaba wenze eyebana wenze ya monene tokutana na bamama na biso bagene bameka mpe kolobaka concernant vie sociale yango difficulté makasi to ezomataka si komata Como héritier commerce. ndeko héritier commerce toye na wenzanga bato ezomona te biloko ezomataka si omata to adola mpe ezomata mambo atia do na prime pourquoi bozosala bongo Nenga mpe nazo comprendre te parce que bato tu baotalisaka l'état l'état toyebi te soki oyo azosala eza nini toyebi te biloko biso kutu bacommerçant awa tokoka susu koteka vraiment te biloko emata kaka ezala bakliya baosomba baoreklame toyebi te l'état soki azosala nini soki azosala eloko nini toyeba te tokende wapi so bozomataka blo selo concernant to adola nde ezomata ou bien moment bazola alobela oki te prime ya non effectivement ndenga dollar parce que dollar ekiti te dollar eza levé dollar eza likolo kaka alors biso tokita bitokisa biloko pourquoi so leta pesi ordre ke dollar eza longtemps biso po tokitisa biloko po awa biso na basombi tozaka ndenge moko parce que basombi baoreklame bateki mpe bazoreklame toyebi te tozokende wapi po la virus yango ezwa biso ti na commerce ou ndenge nini toyeba mpe te tosala nini ndenge tomoni ndenge olobeli wana bakoki bozoboma mpe bapeuple koyoba basombelaki bazolela mpe biloko ekoma fufa moke molonga moke message noki kolanse mpe balandaki veta plus bazola gouvernement na biso ezolanda message noki kolanse bakliya bolimbisa biso bolimbisa mpena biso eza foti na biso te ndenge nasombi eloko nanga cher nakolinga natekala mwa cher te mpo nadinda mpo nateka ngo kaka mpo nazwa bénéfice alors bino bakliya tike boza mibali na bino mosusu bana baparlema na baassemble kuna mambo ebele bosola na bango bayebisa bino bakitela biso biloko po bino mpe bolia bien parce que soki biloko ekiti te bino mpe basombi bokolela kaka biso moko mpe bateki tokolela. Merci beaucoup ndeko na biso na mwa lobo balisi tomoni susu mama na biso azali awa aza mpe na mwa loba mama na biso bonjour papa toye na wenze na bino ya ngaba tomoni ke vente eza te commerce eza te message oyo bani okobotekaka na nini précisément papa nga atekaka makayebu ya masadi ngai papa makayebu ndenge ezomata ozokoka te bénéfice eza te okosomba makayebu na prix ya likolo ozoteka ozokata mike baclient bazodéclare soki ozoexplike bango biloko eza ya komata baclient bazondima te na moma oyo na nde
dollar eza komata nande tokomokata makambo mike en tout cas vente eza te tozoteka te tozosouffrir papa tosala tout dollar ekita ye biloko ezonga prix normal osenga bino tobanda kotumba mpe baclient na bino na baclient baya kosomba tozotumba te papa tozoteka selon ndenge biso tosombeli soki osombi cher oteka mpe cher to se retrouver so osombi moins cher oteka mpe moins cher basala tout dollar ekita papa biso tolembi kaka makayabu tosomba na dollar tozosouffrir papa message okoki kopesa na bandekini kotakunosobola ndo na gouvernement message nga azopesa gouvernement atala makambo etali dollar awelaka libumu na ye tata mpe mabuma bato mosusu e bakitisa dollar ekita biloko ekita awelaka okobongisa salibilité te mabuma bato mpe koto oyo soko olie te kotelema te babongisa dollar. Merci bandaki pesa pasi ngomene yo moko tindaki mambo émission oyo tozokontinue ka système ya lokola besoin de bango bazolela besoin de bagene bazolela to dollar ezaka komatiza élevé vie sociale eza na difficulté makasi tozokontinue lokola kamera Berlin ndombe bamekate komisa tomoni mpe susu na mama na biso mosu azawa amoni aza na mwa eloba mama na biso bonjour bonjour papa mwa présentation d'abord balanda kini tota plus bozolanga okombona mame chéri toye na komisa bino yanga bato omona to babiloko eza plus élevé bozoteka bien te population azolela message oyo okoki kolancer pa balanda kini tota plus gouvernement so baolanda pourquoi bozomata biloko papa eloko nanga libosi bakisa biso dollar dollar soki tokosoma biloko cher mpe tokoteka na ndenge te dollar tokende kuna dollar eza ya komati biloko tozosoma cher tokoya na wana wenge tozoteka te ikula moko eza maboko na bato te balingi mpe tosika na biso wapi biso na bana na baklase ya bana ntango nini klase yango batia ofele me topesa ta mwa ndambo ndambo topesa lezosi sikoyo tozokufa na bana na njala maladi yango wana biaka tokosoka sikoyo na bana wapi na mabotani komi na pasi kolela tala topana biloko ezotekama te biloko ezotekama te mbongo na maboko na bato eza te moto aye na wende na se nyimbo ayesala wende azokoka te bato nyonso bazolela bakisa tuna dola tozokufa na bana ndako ya chambre esala tokosuka na sami bazokenda biso wapi na mboka mboka ngo ezaka ya biso tokomi wapi mbongo eza nini yango wana ezosala bino mpe bo bacommerçante bo banzamata biloko na bino mpona soki ozomata sikoyo tokomata soki osoma biloko cher oya otie biloko cher moto azokoka kosomba te otio vergi liboko kosomba te saka vergi sami sikoyo to bimisi sami na oya azokoka kosomba te biloko ezokoma mbongo nazoko na bato eza te yango tozomona kasi sukasi eleki na mboka sukasi eleki. Merci bandaki votre plus bozoka pe mama ameki mpe kopesa point de vue na ye concernant biloko yango kandi ezomata population congolaise bazolela kasi ekolela mboka na biso te mpe soki tozokenda yango ti wapi tokontinue kokutana bamama mosusu bazali bamiso bani baloba concernant ba vie sociale yango tokoka te papa tozokoka te tomoni tokomi susu na mama na biso ya batonso na ye mpe aza na mwa eloba koloba concernant vie sociale na biso mama na biso bonjour bonjour papa se présente bandakili kota bozolanda okombona komona ngai mama Marceline Mombunda naza na wenza nga batala batolo biso tozonyoka moi babomaka ndako batie batolo te tozonyokama Thomson kutoloba te tozonyoka marama Thomson ekomi na 50,000 papa liboso ezala bongo te soko tokosuka wapi mokonzi yango tovotaki aza wapi papa yango wana eloko ngana ezoloba na yo tozonyokama mboka echange yango wana ezosengaki ndenge to ezomata biloko ezomata mno mpe bozomata parce que population moko azosufri ese boki mpe kokita biloko te parce que bandeko na biso bazoya kosomba bazodekla ndo babiloko ya mike mike bazolia na basani message oki kolanse pa ya gouvernement papa biso tokotikalele bango bakonzi ya mboka bakitisa biloko nyonso mpo biso tokitisa papa soko bango bakiti te biso tozosomba rame na 50,000 bon soko biso tokitisi tokoteka combien
biloko eza cher eloko tozosenga bakonza mboka bakitisa biloko bakitisa dollar papa yango wana eloko tozosenga yango wana. Ok, merci bandaki votre top news. Boyoki susu mama pe ateka batonso azo déclarer kaka souffrance tala pe mama msasa Golemi. message pour la c'est parce que tu vas nous voter Ndale koti na Congo. Ok, merci beaucoup. Qui est battu déclaré dans la web, pas besoin de caméraman Merlin Dombe, mais qui est un peu plus fort. Oui, on a vu ça un gars pour payer pas que là où il est censé. On a dit comment baser déclaré pour que souffrance. Ya luba. Moment toza lisusu ne pas maman na biso lisusu ateka ba mbisi ya okauka. Maman na biso bonjour. Moi présentation pas balanda kini veut top nous on kombo nani? Kombo na Linda. Mama Linda kumpe na wenzanga ba bozolela kaka bofuta ba tax koteke za teta la wenze ndenge beba liloba no za na ngiko loba. Liloba na ko loba. Loko za formata. Dollar likolo donc vite au mené vimo ya souffrance. Madame biso no so ba 100 000 lelo comme 250 000. To likolo. Biloko cher makasi. Okokate bana babuka banesa oyo to le otela biso batani batiaka te mais na kati bato bafuta ba taxe na bino na winzanga ba taxe normal chaque jour ba taxe to futa tozaki batentira papa condition to mene na winzanga ba ezaka te batol likolo ezaka na yebi to soko dimanche respect cameraman na biso na langue bonjour biso dimanche message ya suka to ko lancer par le gouvernement na biso ba qui peut top news surtout c'est possible d'amener une personne dans la majorité de la nation aujourd'hui la mboka eza sous bien te passe koti kufe koti malade koti donc nzala makasi azula soka solution de loko wana na solution batoni na biso na loko wana ko lo bango. Ok, merci bandaki peut top news bozolanda bango bazolela susu wenze pe que susu découvrir que wenze za ko beba lisusu wenzanga bizata bango bali bien plutôt bazo continuer kolinda na winda parce que wenzango ebeba bazofuta ba taxe na bango bazolela biso bazo continuer ko marcher to soyanga ba mama wenze babuka batia bato oki mama biso wenze babuka wenze babuka atika biso bana moi baboya kotia biso bato bango siko ya buka wenze kwa ngaba wala tsiko kasi bato babuka wenze bato commune papa nani bukumesa ngaba utapesaki idée ko babuka wenze sipa zaki na kosa wenze za na susu te donc oyebi te ti lelo sosa malamu te tosala na jardin papa na biso aya atala wenzangaba lolenge ezaleli batiela biso batoro po tolobi tolengi solution moko ya malamu tomona eza te ye moko papa gentimi akota likanga balandaki top news bozoyoka babi wenze eza buka na bukumese ya ngaba bukumese aza concerné na wenze ya ngaba yaka kotrouve solution na wenze ya ngaba ma bazolela bakomi na bamoi koteka eza te tandis que ntango baoteka te bapanso na moi ozoboma bango bien boluka solution mpona wenze ya ngaba tozokende komarche ka concernant vie sociale na biso sitani na lokolo kaka towaka balandaki top news ya bomoni tozalaki na ngaba toyaki kozula na bamama na biso ya wenze boyoki ndenge balobi makambo badifficulté baokutana yango baproblème baokutana yango mpe andela ezomata vie sociale eza difficulté ya makasi mboka ezomarche te boyoki mpe ndenge bapeseli concernant wenze na bango ya ngaba ndenge ezoderange bango bafutana na taxe na bango bakonti bazolia bango babongo baomona michargement na kati ya ngaba d'abord mama social ese pasimbo ya monene mama asala biso tozala se mobulu e papa kisima nzanga likolo
makambo na kati ya Londres basalutation na bino nyonso ya mamashe yango na kati ya Boston bamama ya nzambe balobi bosaponaka mpo na chaîne biso ya youtube bosaboni le monde entier partout dans le monde de la ministère qui nous peut plus beaucoup de aux années qui sont au pesa nous comme nous c'est aussi beaucoup en Afrique aussi c'est un peu ça station na c'est quoi ya cameraman dans les semaines pas du cinéma kitoko kwa du cinéma bengi ya couleur boy Merlin Dombe c'est un monde la culture aux grâce à Merlin Dombe et sans oublier encore base dans la qui peut top mix parce que c'est encore famille na ngai maman na ngai ba ko na le malele parce que malele et le malele c'est encore massa na ngai tout lourd mwamba massa na ngai ya kati na pesa ba loe major ba station c'est wana jambo et litre mon pote parce que j'espère qu'on a les autres aussi qui a prochainement bye bye.